show na quelle réunion et dit mon cher Borax l'animos cercle musique l'ombier Actualité bala Saint-Paul toujours meilleur Toponi okunga okamba bala Saint-Paul et papa au fleur okunga biso bala Saint-Paul toponi o papa tolingi boboto tolingi boneko tolingi esengo bandeko balandi radio lisanga totondi bino lisusu botondi mingi pona fidélité na bino na programme na biso ya radio lisanga esalami na fondation lisanga point de soutien congolais toko emettre à partir ya ngomba Amsterdam oboko ezala bino yesu kitenge tosenge na bino balingi koyeba mingi pona radio lisanga pe fondation lisanga botala na www.lisanga.nl. Pourquoi lelo? Pourquoi? Moi mokolo, moi mardi 14 février 2012, to kutani susu na ndenge ya bomisano po to kabola ngonga oyo ya motuya na ndenge to salaka na ndenge ya bomesano pona to zalampenza na boebi solo na tango na bomoi e sengelo miyeba o sosola poete o koba na bomoi boyo na ndenge ya bomotonde yango to yakana radio lisanga tango nyonso beboye poto sala ete tokoka ko mi monisa pe na ndenge oyo e longobani bandeko bande radio lisanga tokosola pe makambo oyo mpendeza kitoko pe elengi pamba te biso tene tumba na biso pona verité ya urne ezala respecte pe tumba na biso contre banti valeur o nyonso penza ekoporte ba fruit na yango na mikolo oyo tokopusana tokokoba tokokaba na bino penza na yango na ntina na yango penza tolobi boye tokolekisa mpenza ntango mingi te tokosola na bino pokwa lelo ndenge tosaka na bomesano makambo matali mboka République démocratique du Congo ezala makambo maikoleka na diaspora oyo concerné République démocratique du Congo to baibai mboka pe makambo pe tosola na bino boyebi oyo ya biso baitoi na mboka Pays-Bas pona pe toyeba na monoko biso tokokabola o tokoyoka mamo ya lingala po basusu ta mosusu soki bakebe na monoko ya banéerlandais bakokomprendre malamu te kasi esengeli mpe kopusanaka mwa moke na monoko yango po yebaka mingi makambo ndenge maikoleka po parti oyo ya extrême droite ya Pays-Bas awa PFF oya Wilders basali site na site na bango internet basengi na bato awa bakoka kosignale polonais oyo bakosala makambo madérangement awa boye na mboka na bango kasi wana eza likambo emonami na liso ya malamu te mpe eyokani na litoya malamu te na kaka na Pays-Bas te kasi na Europe pe na ba pays misusu premier ministre ya bango batuni sa réaction ya lobby wana eza affaire na ete eza affaire ya parti wana mususu soki boko comprendre makambo yo boko sosola boko mona ndenge nini haine e bandaka contre l'étranger ndenge ba parti oyo
balonaka haine wana babandelaka na point où bayebi ezali faible pour la population lokola bako se plaindre que ba polonais wana bakoya bakozwa misala na bato abo na Pays-Bas bana mboka bakolobete misala mi ya bango babandaki kosala esika ya ba fleur esika ya baboyi ba polonais bazolinga basala yango mpona mbongo ya moke nde sikoyo point faible yango wana ekobanda wana boyebi esika ekosukela te kasi na ntango yo monoko penza ta moke oza comprendre te bakoloba pe boye kobima na balabala te po soki obimi okokpea na libulo ebe na liboso na ndako na yo okoyeba te yo wana obimi mpe okpei yango radio Lisanga yaka po esunga biso to kokaka pe koyeba kasi na likanisi yake biso moko mpe tozwa ta base na langue yango wana pe solo balandi radio Lisanga obokeza bino soki tenge tozali kokoba na radio Lisanga te na ngonga ya 20h. Banka yaya kwankulu banka yaya kwankulu banka yaya kwankulu banka yaya kwankulu moyinda komi kosambela nzambe oyo mindele bayaki na ye moyinda komi koinvoke besprit oyo mindele bayaki nango moyindo ayini nzambe nayebi ayini oyo yaye abandi kobenga mokoko na ye bondoki abandi kobenga bonzambe na ye bosatana nyonso ezalaki ya ye moto moyindo ayini yango odo mundele akendaki te mundele asalaki ndenge nini akoti na kati ya moto mwendo sikoyo donc abombami alati moto mwendo lokola elamba yo ozomona moto mwendo menzoka mundele aza na kati yango toyelikaka na bamindele ndombe ozomona même bakonzi ya politique même bakonzi ya religion nyonso bamindele ndombe na mindele ndombe yaya kwankulu solo mpenza pokwa lelo ndenge tolobi tokoloba mpenza lelo po anini toloba te tokoloba boyokaki likambo ya crash ya avion esalemi na sud de Kivu mokolo mwa toza mokolo mwa mardi mokolo mwa dimanche solo Bomi Katumba oyo azaki conseiller principal ya Hippolyte Kanambe ya alias Joseph Kabila nde yakufaki sur le coup na crash wana na ba pilote bazalaki bakufi ba memaki ba corps ya ba pilote na Afrique du Sud po babete ba otikuna na ba ministre msusu bazalaki kuna ba homme politique misusu pe ba bayaki na crash wana baza gravement blessé bakendeki na bango pe kuna Afrique du Sud po bakende ko soigner bango solo wana tokoloba boye ba prière to sali penza kolaka mabe oyo toko pesa na ba ko sala pepe mabe ba ko boma misala miko monana solo tolobi to ebi pete to ali ba bantu likambo na liwa eza pona biso likambo mawa dans un premier temps na cadre général kasi tokoyebisa bino po ndenge pe basusu balobaki ete basepelaka na liwa ya moto te ezali mpona moto nyonso akokufa wana pe ezaka na cadre général kasi toyebi yango tokoyebisa bino sikoyo na ndenge spécifique parce que batalaka pe moto ndenge moto azalaki na misalami ya ye na kati na mokili tina na ye ezalaki nini soki tomonaki obama bakomona en direct soki pezaki ya solo ndenge bazoboma
Ben Laden et sepelaki bango komona ete babomi pona bango ennemi na bango ako boma pe kote na bango donc eza ko éliminer mabe tomoni ndenge babomi Kadhafi basepeli komona ndenge basali ndenge wana na binemi na ye tokoyebisa bino soki yo moboti yo to pese exemple ete na batata oyi na libota na yo moto moko a escroqué yo mbongo to ayibi yo mbongo na libota na yo yo ozalaki mpona kosalisa libota na yo oyebi ye moto wana akimi akei kofanda esika mosusu aza su pembeni na yo te eloko nini yo kosala mpo na ye obandi kolakela ye mabe mpo mabe oyo asali ejongela ye pe moko mosusu oke kotambola kote moko boye na balabala wana ozoleka omoni matanga ezali wana c'est tout à fait normal etant muntu okoyoka mwa mawa po mutu akufi po omoni matanga ya bato kasi ntango oyo opusani otuni oyoki bayebisi yo eza nde escroc wana moyibi wana oyo lakela mabe po ndenge ya memela yo baproblème na libota na yo na kimoyibi na ye to soki mpe abomaka na libota na yo sikoyo na ntango wana okoloba nini nzambe merci losambo na nga eyokami tika ete balandi radio lisanga toyeba ete tokomi nde sikoyo na esika wana oyo biso mpe tolobi nzambe merci losambo na biso ezali koyokama monde ya nko monde ya beton monde ya bénéfice moko oyo ezanga na 99 po akoma 100 monde arabe solo tokoloba Allahu Akbar pona nzamba imonene na makambo ekosalema Koffi Olomide bakangi ye bamokangi soki tolobi ete Koffi Olomide is opgepakt op het vliegtuig van Parijs gisteren maandag 13 februari 2012 wana tolobi boye Koffi Olomide bakangi elobi lundi 13 février 2012 na aéroport ya Paris pona nini hij is beschuldigd van verkrachting van minderjarigen donc Koffi ba ko accusé ye na ba viol ya ba mineur boyebi likambo na Koffi Olomide l'Obama ya batamaki ntango molai na mboka République démocratique du Congo kokima nde makambo oyo manso ma telemeli ye awa kasi komona ye ko mpepo koya mbango na Paris pona koya komimpesa na maboko ma leta ye aibi ntina akiti na aéroport ya Roissy Charles de Gaulle na Paris mokolo mwalobi lundi ba interpellaki ye mbala moko na police ya frontière epe bapesaki ye na police judiciaire likambo oyo tokoyebisa bino ye Koffi Olomide banda 2009 atikali suko séjourné na Paris te ezali ndenge toyebisaki bino likambo oyo akokima ye azongaki na mboka République démocratique du Congo alingaki lisusu kovoyage te mpona koya bakote boye mpona ntina na makambo yango baconcert na ye akomaki kobeteke ebe na Kinshasa kuna na mboka République démocratique du Congo solo bo yoki bino moko toi na monde yanko to anango nde yango moto ezalaka soki bato baibi yango te monde wana yanko elinga koloba nini elingi koloba oyo yo sali nde oko bota nde oko buka yango nde monde yanko yango wana Banka
banka yaya kwa nkulu banka banka yaya kwa nkulu. bayekolisi ngai te kokoma balakisi ngai kaka se koboma ye bomwano ya masano natondi te bakabolingana baninga susi te o seku bayibinga bomwana ye malgré ça batiki te koswana pire encore bitumba tokendike basalela biso lokola bouclier humain yoyo hey. Mobotini nyango oya kundima e oya ye mwana asekana na moto la guerre commencé oyo biso tondima kwiju ya lioto te makila. Bon, wana to kanisi pe baye Kofi aibi bango bomwana nde azela ye procès to zali na nzela ya singa na ndeko na biso oya bengi ndeko Alexis Kalunga. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Yesu, bonsoir. Vraiment, esengo mingi koyoko susu na mpoko ya lelo na kati na biso solo ndenge tolobaki ete to sambela makasi pona chaleur tropicale tozango na kati na biso et se manifester libanda pona temps ekoma kitoko poto banda susu kozalaka na ba contact mingi nzambe aza kote na biso na mbulo penza. Ouais, nzambe aza kote na biso. Foto ikampiko. Solo. Sango nini penzo ya libiso ya kitoko na poko ya lelo? Sango eza kaka actualité ndenge ezo se développer na mboka na biso. Moni moko na bandeko na biso babungaki nzela auti kotika biso. Bamususu soki baza wapi soki baza wapi tozoyeba te bamususu baopesa bango ba ordre. Balobi il faut bakende pe na Afrique du Sud, azala malade te, azala touché te na ba crash na bango wana, mais il faut akende. Donc to yebite sikoyo mutunde akende na hôpital pona volonté na ye ou bien ndenge azana pasi na nzoto na ye. Bon, wana ezaba makamoko etali bango na ba cinéma na bango. Bon, et puis ba développement la situation ndenge to utiko yoka awa ya ba dialogue intercongolais mususu bazo préparer soki na mois de mars awa na Belgique. Donc de na moni na bon tala marche za lisusu jeudi awa à travers le monde ti na mboka na biso, mais entre temps dialogue bazo annoncer yango na bi non peut-être tokoki ko partager moi ma solo muke o koki ko uta na mutu na ngai na partager na bandeko poto yeba ko kotombe na ba piège ya monguna te. Oui. Bon, alors il faut to le kaka et pas na bino yango no weli simbangu penza na bino lelo il faut na koti ata mwa maloba muke. Ya solo penza toko sola poko lelo makambolobi eza penza ba sujet actualité likamolobi ya crash et eza penza frappant hein ko yoka témoignage ya moko ya homme politique moko oya kivu ndenga tikaki message na bato administration na ye que azokende azane bien même bazo ba obligé ya kende bon soki ye mutu alobi ndenge wana po bato bakanisa ki aza bien to soki ezali penza ba obligé ya kende ekokozala pe tant mosusu na likambo ya ko garder tant sous contrôle na ba cause ya accident wana te po ezokamisa komona ete baloba déjà que ezali erreur ya nini ya pilotage hein? Et pourtant moni ba makamongo eza tellement compliqué yango na lobi par rapport ya lutte ndenge ezokende to sala lokwa to tikela bango na ba makambo na bango wana biso objectif na biso eza ndengo utaki koloba bango na introduction na yo na landaki yo pona ko rétablir vérité des urnes. Ozomona na crash moko esalemaki nazoyeba lisusu te na période nini awa
soki année passée soki na année nini esalemaki côté ya Kisangani balimojaki ministre ya transport bon oyo sikopona ni bakolimoge ministre aza wana te donc ozomona ke eza babiloko moko eza très flou basentiment moko baintérêt mafieux moko boye ezocircule likolo ya mitu na biso moyen topercevoir yango eza te alors yango tobino totika na bamakambo na bango wana puisque bango moko mutu baannonsaki biso ke bakufi kuna bango moko mutu bakocontinue koannonsaka biso badéveloppement ya bamakambo yango kaka ndenge bango moko bamemisi lisusu ke bazopesa baordre na bato mosusu mpo bakende kose faire soigne donc totikela nao bango bamakambo na bango mais mpo na ngai il faut kaka mobilisation mpo na jeudi d'abord eza date moko symbolique mpo na lutte ya libération ya peuple congolais esalema na ba 92 kuna alors c'était une grande victoire bon ti lelo tala lisusu coïncidence toza kaka na bamikakatano donc cette fois-ci ekozala na impact ya makasi puisque le mouvement s'est fait de l'intérieur et de l'extérieur alors au même moment natali na histoire ya mboka na biso nabi non chaque fois que peuple azalaka na avantage okomona baye kobimisa eloko moko boye mpona koaffaiblir ye donc ndenge nga na comprendre badémarche soki ancien président béninois soki nani wana mpona badialogue intercongolais yango na bino peut-être il faut tomeka kopartage mwa moke marche ezali mobilisation ya marche wana c'est bon d'ailleurs badéclaration mosusu ekoki kosalema na jour ya bamarche wana pour dire que non au dialogue intercongolais puisque toza na problème ya dialogue kuna te toza na problème ya rétablissement ya vérité des urnes ou c'est l'état de droit ou c'est la dictature alors batika biso tokokende boye jusqu'à ce que mboka ekokoma bloqué peuple a se soulevé soki balingi tosala yango na malembe te yango mpenza na s'empresse na bino il faut naleka vraiment na radio naloba mwa liloba moko sino nakoya kokoma responsable mpo na nini obimisaki ide oyo ozalaki nango te ya solo tosola yango mpenza na bozindo totika nano bakufi bakundama bango na bango biso tokoba na masolo ya bato baye na bomoi ya solo likambo le 16 février obimisi ezalika monene oyo ekodéclenche sikoyo tokosatendre na déclenchement ya ba action mpe baactivité makasi mpona vérité ya baurne ezala respecté likambo lobi ya dialogue tokozongela mpe likambo yango le 16 même mpona février samedi ya le 18 na baactivité oyo ezali mpona pays-bas awa likambo oyo olobi ya dialogue intercongolais olobi déjà point moko très essentiel oyo toana besoin ya dialogue intercongolais bisté parce que dialogue esalamaka toyebi eloko ni ememaki soki ememi période ya transition ndenge ememaki wana oyo ememi bato na baélection na bango ndenge bazosalela et que baza démasqué sikoyo il faut lisusu initiative euta so epa na bango mpo baya lisusu na dialogue mosusu mpo bamitia maske mosusu nde eloko baza koluka mpo basala yango wana parce que esengeli bato bayeba ete na nsima ya baproposition wana ya quelque chose ya koloba ete balingi balata nde maske mosusu oyo ndenge balataki maske ya liboso ya koluka kotia démocratisation na système politique na République démocratique du Congo sikoyo ndenge baza koya na proposition ya ndenge wana mpona yo okoloba na baye opposition nini pato opposition c'est-à-dire oyo nyonso tu se positionnaki na tango ya processus électoral mingi mpe batiaki bacandidature na bango ezaka mpona présidentielle te eza mpe mpona députation mpo ta mosusu bango bakoki kozala approché mpona bapesa point de vue na bango na proposition oyo eloko nini oyo okokotia likanisi na yo wana bon omoni eloko ya liboso nakoloba boye politique basalaka yango par conviction
il faut mutu azala na baide moko boye oyo azo croire nango et puis ake na politique mpona kofaire appliquer baide wana. Politique basala yango te lokola mutu azokende na wezaga mbela natalisa chance soki na kozwa mbongo lelo. Non, politique eza ba conviction et puis eza pe problème ya vocation. La politique, je pense, ba politologue ba ebi ba makambo na bien. La politique est une vocation. Comme c'est une vocation, donc l'élu du peuple est le serviteur de celui-ci. Mais au Isolé-Kana Congo, c'est tout autre chose. C'est des gens sans conviction, mais bazan a courage à koloba, koleka kaliboso, kogangaka. Yango mona kaka ke classe politique lelo et comme il pensa crasse politique. N'importe qui croit que akoki kokende pensa kuna akoloba, c'est de la crasse. Mboka wana mboka ezokufa. Ekufa ki bandakala, mais Dieu merci tolamuki. Oyebi soki mutu aza na ba conviction. Est-ce que ako se poser question que il faut que na parlement oyo ba uti konome ou pas? Ako se poser question wana te. C'est tout de suite je n'irai pas par conviction à dépenser $5,000 naïe, à dépenser 10 000. Mais puisque démocratie wana batebele ba koufeli yango par respect à ces sangs-là, je crois que il faut rester un peu tranquille. Penser à ses convictions et continuer à se battre par rapport à ça. Aller dans ces parlements nommés. Denge bango moko ba distribuer ba carte na kambo etokoki kozwa nani na kambo etokoki kozwa nani yango moni ya plus de 3000 recours na Cour suprême de justice na bango. Donc Babilo kwa ndenge wana, je crois que par conviction et par honnêteté intellectuelle et puis moralement, non, il faut quand même ne pas réfléchir deux fois. Il faut dire tout simplement que je mets une croix, je n'irai pas dans une telle assemblée qui n'a même pas... Écoutez, Batu Obazala qui votait Batikali Libanda. Mais Obaza nommé de Bakei. Mais comment quelqu'un qui a été nommé, Baza minoritaire, Bakosa la poids na katia parlement, ça n'ira pas. Il faut Batu Batanga na histoire en boka na biso poto ken tomeka ko évoluer. Et loko mususu na présidentielle. Et moko biso moko toyo sala lisusu jeu ya banguna. C'est connu de tout le monde. Quand il y a tricherie, quand il y a fraude, quand il y a tentative de tricherie, on disqualifie Moutouana. Mais pourquoi on ne parle pas de disqualification? Mais bazolo ba des irrégularités. Ba mususu ba ko ajouter même que et qu'on changer l'ordre d'arrivée, même si on revenait à cela. Mais c'est idiot. Bato bazolo bandengo wana. Ou bien biso nyonso siko il faut tokota na ka ba idiot. Omo so biso nyonso to se considérer lokola ba idiot, okomona ba message ko leka très bien. Ngana ko lo ba ke naza le premier idiot na lobby boye. Que bato bakota na parlement wana te. Ensuite dialogue intercongolais o bazolo ba wana ya Bruxelles et ça le m'a pété. Dialogue ekoki ko salema. Soki tozalaka na ba situation moko exceptionnelle. Le peuple s'est exprimé. Pourquoi on a dépensé tant d'argent? On a tué assez de personnes. Pour le dialogue. Pour parler de quoi? Il y a eu des réunions et des réunions dans Mboka Nabiso. Ce qui on dit bien, Okukuta. Depuis ce qui va 1960, ce qui 60 combien qu'on Okukuta dialogue, Okukuta débat, Okukuta consensus, Okukuta partage équitable et équilibré du pouvoir, Okukuta ce qui... Donc, on a usé et abusé, je dis, de tous les mots. Il faut à l'ensemble pour échanger, débattre, dialoguer, mais le peuple s'est exprimé. Respectons la volonté du peuple. Ou c'est la démocratie ou c'est la dictature. Bon, si on a une dictature, eh bien, le peuple est en position de force. Il faut que tous les combattants passent où ils sont. Ceux qui en Belgique, il faut qu'on bête à Bango, empêcher que cette réunion-là se tienne. Didier Render Salobaki, ça ne changera pas l'ordre d'arrivée.
mais bazo convoquer réunion na pona nini pona ko légitimer les Soukadambe non. Oui, effectivement, réunion ndengo lobiwana Alexis réunion bako convoqué ango ezali juste pona ko sala que kanambe na batunaye bako ka ko gouverner République démocratique du Congo parce que ba moni que Congo eza jusque là ingouvernable. Ils ont en même absence ya Muto ya Frodaki ya Kansaki qui a fandi na kitiango mais azoe bate sikani ni atia lokolo likamwana ndi mtezo la kisa sikoyo baza kuluka moyen po bazwa batu basa kisabango bakoka kondima ezali po ba faire avaler bango likambo batu balingi komelate eloko bazonga kosana ngo yango wana po likambo eza clair ndenge zoloba wana na tango bayebi kote o mabe ezali e monani ezali kamba kobomba te ezali kamba koyebana ba moni ete bakoki kofaire avaler batu yango te nde balingi sikoyo Hippolyte Kanambe ba sauver par la voie wana. Est-ce que tokokaki ko s'attendre na ba dirigeants africains o baza sikoyo na ba mode ba modalité na méthode ba ngono so ba ko appliquer ba kota na pouvoir pe ba se maintenir na pouvoir pour na bango ba apporter solution à malamu na mboka République démocratique du Congo. Soki basali ndenge wana balandi vérité à ba urne et pas na bango moko pe faut bazala en mesure ya ko respecter pe ba vérité wana ba urne ndenge zaleli. Nous avons un zela côté wana eza pasi mozindo pe na banzube. Yango nous avons na toko s'attendre ezala na ba dirigeant africain ezala ya monde libanda toyoka ki Rusland Russie ndenge bango pe bayaki po baloba susu que il fallait bandima kaka ba résultat ndenge mulunda a pesa ki ya mabe po bango moko pe kuna ya bango pe za contester. Donc likambolobi peuple plus de 50 000 ceux qui combien pour la première fois dans leur histoire. Nous n'avons pas de raison à recevoir des voleurs, des bandits. Ça au moins il faut qu'on se le dise. Lélo, nous sommes le premier pays au monde à la révolution de l'intérieur et de l'extérieur. Sur le plan diplomatique, nous avons bloqué le gouvernement. De l'intérieur, nous avons bloqué les tricheurs. Tout ça, on a table de négociation pour aller dire quoi? L'herbe en temps normal, ça ne nous profite pas. Alors, je crois que, à mon sens, c'est comme ça que moi je vois les choses. L'herbe géraka, tout le monde a sur l'eau mon côté. Bon, kaka bazo gérer tende tout le monde est l'eau. Tout le monde a payé le côté. Où nous voulons le changement, eh bien, nous restons mobilisés, tous se fortifier, tous se serrer le coude pour avancer, ou alors, nous acceptons l'asservissement. Alors, tu baisses bras, tu acceptes le dictat na bango, tu kena ba dialogue inter-congolais, ba lobi o ba koloba kuna et puis tu lobi nini amen. Mais puisque les lots, nous sommes debout, ba tu ba koufi ebele. Il y a les anonymes et puis il y a ceux qui par les actes des actions beaucoup plus spectaculaires comme le cas de notre jeune regretté Cédric. C'est beaucoup plus spectaculaire. Un chrétien allait s'immoler jusqu'à ce point-là. On a vu ça dans le monde arabe, on trouvait ça c'était normal. Mais c'est quel degré de désespoir. Oh, Cédric a se retrouvé à Kinabakawana. Mais ils sont nombreux. Cédric est là, oh, comment il peut bien média. Je crois que par respect à tous ces gens-là qui ont payé de leur vie pour la démocratie dans notre pays, plus question de rencontres, mais de reconnaître ce qui s'est passé le 28. Balingi dialogue, baya kosala dialogue kaka na Congo. Le peuple doit tout contrôler. De la même manière que le peuple a contrôlé le dialogue, a contrôlé les élections du 28 novembre 2011, le peuple doit continuer tout ce qu'on va dire dans ce pays-là. Oh, dialogue boya boya ao. Bazo sala dialogue bazana kati ya sal peuple azalibanda. Kobima bazo bime photo eba makamuni ba utikolo bakuna. C'est comme ça maintenant que les choses doivent se passer. La révolution est dans la modèle au Kende. Ba finga biso et tali bango. Ngai na lobby naza le premier idiot na ko raisonner ndenge wana. Toutes les théories politiques na boyango. Ba théorie nyosa démocratie na boyango.
nabimi siko idiot ndenge bango baza wana, puisque je ne peux pas me représenter. Un homme comme le ministre belge des Affaires étrangères et son premier ministre, qui porte le tristement célèbre nœud papillon, comment ils peuvent être à deux pour soutenir l'insoutenable? Alors, il nous montre qu'il veut nous faire croire que nous sommes idiots. Nous allons dire, oh, nous acceptons d'être idiots comme eux. Alors, nous, chez nous, tout doit se faire là-bas. Je crois que si je suis le premier à déclarer ceci, que nous puissions intensifier la communication pour que le dialogue intercongolais dont on dit se tienne à Kinshasa. Comme ça, le peuple va contrôler. Quand eux-mêmes, ils vont descendre en Djili là-bas pour arriver en ville, la façon dont on va les accueillir, je crois que ils remettront leurs bêtises dans les poches. Ils remettront leurs bêtises dans des poches et ils nous laisseront tranquilles. Je pense que ndenge il faut que nous avons langage va comprendre que ça ngwana. Histoire ezoloba. Lelo oyo soki ba yoki que peuple a enlevé mindele mibale. Bake na bango na nini na ba yolo kuna na ba makala bake ko vandisa bango kuna. Mindele va changer position, puisque Mobutu l'a fait plusieurs fois. Donc, l'air biso to salango te ba o mona biso bazoba. Alors, toko pousser idiotie na biso plus loin maintenant. Oui, na préambule, il y a droit de l'homme, hein? Il y a Déclaration universelle des droits de l'homme. Bakoma pona nini basalaki yango balobaki ezali pona peuple ezali opprimé na autorité na ye soki azana moyen lisusu te oyo akoki kozwa protection contre force wana oyo ya l'état na ye eko opprimé comme ça koka kosala recours na ba droit de l'homme pona ekoka kosunga ye au lieu à ça la recours hein, na tolobaneti violence na cadre netendenge wana parce que oyo nyo surtout eza ko utiliser force oyo et ali po balobara l'état imonde mtaza monopole wana mais bayebi yango bien que ekimaka na maboko ya l'état et que na maboko ya mtu nyonso na tango oyo l'état azali akomi moko pareil ya oppression penza à la lettre contre population nae. Donc bakomaka na moment wana na position ya légitime défense ezaka susute na lokwa ke bakosala makambo na violence et pas ya l'état bakomaka na position wana oya légitime défense. Le likambo oyo okoloba wana tozali ko comprendre ngo bien po to sai koloba banda kala ete peuple congolais na situation ya légitime défense po ata pona libumu na ye soki totali il faut eba natango ye aza koloba ete nako ke na balabala lelo te ponga na liaka mokolo na mokolo soki lelo na salite na kolia te sikoyo kolia ne ya mokolo na mokolo wana alingi faire croire bato na mokili ete alia katonda ka posoki kaka mindelo baza kosala bakotune ba question wana po basala ba news na bango soki basali ba statistique soki Congolais vivaka na combien par jour vindenge za wana ezaka toujours mawa misère eza makasi. Donc il faut ko yeba kozwa conscience na ndenge oyo ke bato bazali ko faire véhiculer plutôt ba message wana ezali bato oyo bazali ko tondisa mabumu na bango nde baza ko sala campagne na bango na population ete soki osali faut pas mokolo moko yo s'intéresser na ba dirigeant na yo ya miyibi oyo yeba te yo mokolo wana kolia te mais peuple aliaka na epete ndenge ba réalité ezali kuna na mboka République démocratique du Congo nde esengeli penza koyeba ete na tango oyo nyonso oyo makambo eza na maboko ya population ye moko nde mutu akokata po ata soki bato balobi bakende na dialogue ndenge olobi wana bon bato bakoma balanda soki logique ya buzoba na bango wana mais bakokende mandat na bango bakozwa ya nani bakokende en qualité ya banani pourquoi bakosalisa yango pona bazo contester ba résultat ya élection esalami na fraude basi basali ba calcul na bango déjà bazui majorité bazui na opposition
bazui déjà ba nombre ya ba tudenge ba ozala parti oyo ekopesa 2 parti oyo ekopesa moko tina société civile côté ya opposition bakei idps apesi mibale et puis baparti oyo nyonso etikali moko ti bakopesa lisusu soki mutu moko soki mibale ya société civile abo au total baza na besoin ya 14 personnes. Donc au moins déjà que c'est mal parti. C'est mal parti. Il y a combien de partis politiques et puis bato bakokende ko représenter nani? Est-ce qu'on en a besoin? Non. Et qu'on a offert de qui? Il faut se poser. Les élections ont été financées par l'Union européenne. L'Occident a financé les élections. Et ça dette, puisque les ambongo ba pesi biso cadeau te. Et ça dette. Il faut tout foutre d'une manière ou d'une autre. Bon, si ko balingi dialogue. Et puis basi basaleli yango na programme. Après Bruxelles, bako se retrouver ceux qui na Chine, après Chine bako kende ceux qui na Accra, après Accra bako koma ceux qui wapi po basuka na Kinshasa. Mais ba voyage nyonso wana, ba séjour wana, ya ba une semaine. On ferait toujours un peuple à souffrir. Non, on a fait les élections à 1.3, ça suffit. On aura combien de textes dans ce pays-là? Basalakisan City, Babimisi monstre à 5 têtes à diriger le pays, les lotos Zawapi. Babetana ki masasi kuna na Congo te, après l'élection 2006, Bauta Kosala monstre à 5 têtes, une première dans l'histoire mondiale. Mais les lots, les sous-tozonga na dialogue, pour Tobi Misani Nekuna. Pour partager gâteau, un président idiot, secondé par d'autres idiots? Non. Nous, les idiots, maintenant, nous disons ceci. Nous, les indignés de la République. Plus question de ces histoires-là. Le peuple a été appelé aux urnes. Le peuple s'est exprimé. Pour les députés, comme pour la présidentielle, les choses sont claires. Les PV étaient là. Maintenant qu'on a tout. Et puis, il y a eu des tricheries à ciel ouvert. On ne peut pas transiger sur ça. Ou on accepte le changement, eh bien, on continue sur cette lancée. Ou alors, on se dit, bon, nous sommes appelés à être toujours les gens de seconde zone, alors qu'on nous traîne dans la boue comme on veut, eh bien, nous, on va se plier. Mais moi, je pense que autant continuer à lutter pour arracher la liberté, pour arracher la dignité de la personne humaine. Nous sommes au XXIe siècle. C'est le siècle de la liberté et de la dignité. Ça ne se négocie pas. Nous devons l'arracher coûte que coûte. Et nous devons savoir, il faut toujours puiser dans l'histoire pour voir comment il y a une révolution qui vient de fêter 1 an na Égypte. L'Égypte avait l'une des armées qu'on comptait au monde. Mais leur peuple a télémis. Le peuple avait quoi? Le peuple n'avait que les pierres. Mais pourquoi au Congo on veut nous faire croire que nous devons avoir aussi les Kalachnikov pour bouter Kanambe wana ba mercenaires na Libanda? Je dis Oyo. Ceux qui 5 millions de Congolais babimi Libanda na kati ya Kinshasa wana. Le pouvoir ne va pas tomber? Bien sûr. Mais alors, à peine ceux qui 4 000, ceux qui 10 000. 10 000 et avec 1 million de gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et 5 millions de personnes qui viendraient de partout. Mais écoutez, qu'on ne se fasse pas des illusions. Batika ko faire gobe biso n'importe quoi te babino il faut tous ala kana ba arme na ba arme. Bato balobaki na biso ke bazana ba arme. Malingi ba bima ba Moïse makamuni so ndenge nini? Non. Nous sommes debout, nous devons rester debout. Nous avons isolé le pouvoir en tout et pour tout. L'usurpateur de pouvoir, il s'est caché. Il peut plus, il devient clandestin dans son pays. Mais alors, il faut tout tirer dans la clandestinité. Est-ce que c'est notre devoir, nous, de venir aller au secours d'un pouvoir qui nous a... aller au secours d'un usurpateur de pouvoir? Je ne pense pas. Ça serait une idiotie de plus. Combien de fois il y a eu des rencontres Kunana Mobutu? Si les gens ont perdu l'histoire.
Combien de fois, chaque fois que Mobutu était en difficulté, il convoquait des conclaves. On est allé des conclaves, on est allé des palais de marbre, 1, 2, une scellée, 1, 2, ainsi de suite, Badolite, tout, Kawele. Chaque fois qu'il était en difficulté. Mais aujourd'hui, c'est le même scénario qui se répète. On doit continuer toujours à suivre ça. Likambango otopesa exemple sikoyo nako ufanitsango sumala mpena pesa exemple msusu pena ngana pesa oyo ya Mobutu Sese Seko kumbwendo wa Zabanga tango Laurent Désiré Kabila azosala guerre na ye tango Mandela asalaki soi-disant médiation na ye ezalaki na but moko ya passation ya pouvoir. Mobutu a pesa pouvoir na Laurent Désiré Kabila. Oh, déjà, il va paraître bizarre dans la circonstance ya ndenge wana. Mais sukoyo, na situation tozanango, ya fraude électorale et monani ebani bien. Donc, fraudeur a ebani, fraudeur mnene, aza disqualifié. Donc, gagnant azali, ebani. Les alikambo ya tote, ceux qui, le lobby, recompter voix, recompter yango, na transparence, nyo surtout. Fraudeur azali disqualifié déjà, hein, parce que il faut paix, tricherie wana ndenge salamaki butin nini sona il faut écarter yango. Tote lobi refaire élection ndenge baki pona législative mais natango wana sikoyo fraudeur onyo surtout bakangamaki po tobo sanate que plainte oyo ekoti kutu déjà na makambo yango ndenge eza boye ezali ekoti mingi koleka près ya ba circonscription nyo surtout et puis na environ 340 bateau yo babimi et pas ya mulunda baza contesté donc pona komona et ali presque ndenge bazo ba majorité na bango nyo surtout wana mais natango wana siko tozomona bien que soki bato balingi bakini kosola na likambo wana il faut ba déjà bazo kini kosola na tina nini pona ba atteindre nini po soki elobamite bato bakokene kokota na kati ya impasse oyo bakoya komona tango bako se retirer bakoya ko pesa bango siko faute na makambo nyonso tu yango esengeli penza kozala prudent pour il faut yebana mutu aza na position ya force bakoluka ko affaiblir yete na ba médiation na ba dialogue moko inutile. Aujourd'hui le peuple est en position de force. Balinga te batie ba mercenaire ba moni ke ko simba kaka te. Et exemple ami balé onenge ko pesa ezali bomoni na tango ya colonisation nanto moni na mokili ya te penza colonisateur aya loba apesi na indépendance na bato ya kutaka libre liboso tango ajoka kangi indépendance na bango tozo mona ta pays ba awa boye na banti na ye malgré bazolo bake banti yango eza cher ezo kote bango mbongo me bazoko kotika bango te na tango yo sikoyo bodui ndenge biso salaka au table ronde au nini bosololi bozui indépendance siko toujours remarqué que néo colonisation ezali tolingi siko to loba siko que to kende lisusu to refaire ba négociation na table ronde ndenge salamaki lisusu poto zwa lisusu indépendance donc ozomona que bino moko bokoye bate na position boza nango parce que position bosi bokomi nango bokoki bino moko kozwa décision na makambo na bino ezali parce que bozo kansake ba mususu nde batu bazana na pouvoir wana ya kozwa bino ba décision nde yango ezosala mandenge wana le lenge moko pena likama processus ya démocratisation ba dialogue esesalamaki wana esekokaki base ezali déjà pona kokena makambo voilà. Si quand on est dans la démocratie, le peuple s'exprime, on respecte la volonté populaire, c'est tout. Et pas na bango bazo respectant, pourquoi pas chez nous? Tout tika longtemps qu'on a là-bas sous-homme quand même. To yebi ba makambuti. Balobaki, oyebi mindele bakwei. Balobaki bon, to pesa bato indépendance, mais faculté de droit ezalate na Congo. C'est-à-dire toi quand kotanga kake pa na bango ba linga ba manipula kabiso de l'extérieur mais suka ba fungola ki faculté de droit ba histoire eza ebele tout autour ya ba makamwango mais lelo kaka muto bango moko ba format puisqu'à cette époque là c'était des blancs qui donnaient cours na lovanio mwana
bapesa cour Tshisekedi wana bango mutu baforma ye na makambo ba droit siko lelo bango baboya akonza mboka wana mais il a été élu. C'est des choses qu'on doit rappeler aux blancs soki bayokanisaki biso towa ba idiot mais bango mutu batangisaki ete bafungolaki ba classe na bango kuna ni semo ba uta ko rappeler biso il y a quelques je crois quelques semaines now bafungolaki école moko soki na Kamponda soki wapi Tshisekedi atangaki na école wana c'était l'une des meilleures écoles ba côté ba Kasai. Après kuna se retrouver na Lovanium. Oui. L'air babika makambo droit azalaki parmi les premiers. Ye wana ye kobima wa. Bango mo ba formé. Mais pour être en pratique babiloko ba mona ndengeni. Soki to koma bato maboma, mais to koma bato maboma, le peuple s'est exprimé, il faut qu'on respecte ça. Il faut qu'on respecte ça. Ya solo ezandenge wana esengeli koika mpiko na bitumbo tokosala nde yango ba action ezali na sanzo ya février ndenge to bandaki na lisolo na biso to ali pe awa na Pays-Bas na ba action oyo ekosalema na sanzo ya février o na poso tozali tokoki pe ko annoncer na baeba kolanda nga pena ebisaki bango na poso moleki yo po yebi makambo makosalema jeudi na le 18 oui jeudi le 16 ezali marche oyo ekosalema na Denar kobanda oui voilà oui kokuta na 13h na gare centrale pona kotambola tina CPI mokolo mwa samedi 18 février yango ezali misa pe conférence oyo ezali ko salema na mboka Denar pe kaka kuna na Laye na Pays-Bas awa misa pona ko kota misa esengeli bozala kuna deja na 12h30 na 12h30 église yango ezali kombo ya paroisse Saint Jacobus de Merdre. Paroisse Saint Jacobus de Merdre, adresse yango yo Park Strat, kaka ninge park ezalaka Park Strat numéro 65A, numéro 65A na Denar kuna. Tango misa mikosila nde toko pusa na kaka mwa pembeni wana kokende na salle ya Karibu Bibi na adreso ya Van Meurstraat numéro 1 na Denar kuna nde ekozali sika otoko solola na bato mingi ba congolais pe ba congolais te kasi bamoni ete kamonati na peuple congolais sengeli ezala na litoyo ekoyoka yango pe monoko ekolobela yango nde yango toko kutana kuna pona kosala masolo wana solo toko sola boye ba susu pe bakolobete ezali na ba conférence nde toko libérer Congo te kasi na ba conférence nde toko occasion ya kokutana po kasi ngana yo toloba likanisho to anango to moni ke Congo ekoza libérer nango pope na moto na kwa na ye toko yeba na pe okabola pe likanisite occasion yango nde yango mokolo wana penza to ya pe ebele po eza pe façon ya kolakisa solidarité na bayi na mboka ya République démocratique du Congo lakisa biso pe te soki yo zalaki na Congo sikoyo olingaki pe kotelema obima pona oloba ete voix na ngai nga na voter faut eza respecter donc yango sikoyo occasion yango du poso to lobi ke to futa ba ticket to ke na Congo biso to ke no bala kuna ezozala na mwa ba decision mingi benda kasi yango awa ozana Pays-Bas bao pe baina ba mboka msusu ba kolanda biso ba Belgique ba France ba ndenge bako bianga kabino bokende pona kolakisa ete soko zaki na Congo otiaki voix na yo olingaki okende pona e ala respecter Alexis Kalunga tokomi kopusana na suka programme na biso aujourd'hui liloba poto clôturer. Oui, marche va chrétien za liboso awa le 16 et puis le 18 messe lisusu on a tina kaka ya mboka na biso. Na kati ya Bible balobi aide-toi le ciel t'aidera. Donc nous les peuples nous avons le devoir de nous lever rabat 2 jours oyo par milliers des milliers dans la rue pour te réclamer vérité des urnes bazong c'est la biso mokonzi to votaki na ba parlementaire comme ça makambo nyonso ekoma nango clair mokonzi avanda wana a organiser mboka na biso to yeba pe ko kende liboso lokola ba mboka nyonso to wana monde
civilisation ezokende liboso mais biso bazongisa biso sima lisusu te. Donc totelema soki objectif ya 5 millions de Congolais na kati ya Kinshasa s'est réalisé jeudi et kozala victoire moko munene et puis toutes les provinces il faut eloko moko esalema jeudi wana et puis to banda déjà ko penser na après ba marche oyo ndenge ko salema jeudi. C'est le plus important ba action à kafu ndenge déjà pays baza en avance marche salemi le 16 le 18 déjà manifestation mususu pour faire entendre toujours la voix des opprimés. Donc eloko moko il faut continuer de partout que les Congolais se réveillent, se mobilisent davantage pour tokende liboso. Eloko na ngana sisa nango yango wana. Aide-toi, le ciel t'aidera. Solo ndeko na biso Alexis Kalunga l'écrivain to koma histoire na biso moko to sepeli mingi koyoka yo ete oza na biso elongo pona penza to lakisa ete toza na souci ya peuple congolais po peuple a se succédaka na ye moko atikalaka azalaka babengaka ye kaka peuple nde esengeli kopesa attention mingi na ye. Merci mingi. Merci monsieur. Ouais. Ok. Ba ndeko balandi radio Lisanga to tondi bino pe botondi mingi pona fidélité na bino na programme ya radio Lisanga obo kiza bino yesu kitenge pokwa malelo zaki pe poko zaki na masolo kitoko nde tokoloba na bino kaka na likambo yo ya crash esalamaki oyo conseiller ya Kanambe akufi Katumba ete ba sili koloba ete yango ezali erreur ya soki pilotage kasi ndenge nini bafandisa ngo malamu na tanga enquête salami nano te likambo pe kaka boye pe mbala moko palobi Corbillard na ekomaki na Kinshasa lobby pona kokunda ye wana tolobi loboko ya Nzambe e frappé to tikibino. Bye bye tokomi mokolo mwa jeudi mokoya ezaki babino yesu kitenge. Bye. Coro vignare, tu m'amènes où? Coro vignare.